Réalité ya banaki, réalité ya banaki no. Lelo ezalaki deuxième jour, oyo ba relique to ba reste ya premier ministre ya mboka na biso Patrice Emery Lumumba ezalaki exposé na palais du peuple pona kozwa ba hommage ya mboka mobimba na oyo nyonso asalaki pona indépendance ya République démocratique du Congo. Ba debi ya ba après-midi ezalaki hommage ya Parlement national na biso oyo ezalaki conduit na ba président ya deux chambres Mboso Kodia Kwanga pona Assemblée nationale pe Modeste Bahati pona ba sénateur. Nyonso ebandaki na prière écuménique oyo salamaki et puis lecture ya discours oyo Patrice Emery Lumumba atangaki le 30 juin 1960. Na sima représentant ya famille azwaki maloba et puis président Mboso Kodia Kwanga oyo azali président de l'Assemblée nationale arandaki Patrice Emery Lumumba ba hommage digne de son nom na discours na ye. Enfin ekomaki tour ya ba dépôt à la gerbe de fleurs catégorie nyonso ya société na biso balekaki pona ko rendre Patrice Emery Lumumba ba hommage na ye. Lelo à partir de 20h porte ezali ouvert pour la population nyonso baleka pote ba rendre hommage na premier ministre ya mboka na biso pe héros national na biso. Esengeli bokanga pe boye ba mokolo ya lobby na 9h ya tongo cercueil ekokeni na résidence familiale sur boulevard du 30 juin pour la recueillement na famille. Deuil national les ont continué. Na cadre ya opération Kin Zero Epaf, le vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa Gérard Mulumba dit Jekoko akitaki lobi lundi na avenue Poids Lourd na commune ya Limete pona kolongola batu nyonso oyo ba occupa unilatéralement ba place publique na ba activité na bango sans qu'on respecte ba instruction ya ba autorité ya ville. Petit message pour ba Kinoises et Kinois. Comme on avait promis depuis 2 semaines, batu nyonso bazaki mise en demeure. Batu bakosaka na l'état pour ete. Na balabala l'état oye otie garage na yo obani kobeta babutu na yo on irait l'état zati. Sur demande il y a son excellence monsieur le gouverneur de la ville Jean-Denis Ngobila. Déjà campagne banara de fitala, campagne à Kinshasa zéro épargne. Mais tu vas trouver pas tout mango mani koyo katé, bazo construire tout la kata bêtise na bango. Yango lelo, nous sommes là sur le terrain pour la construire suivi. Ba habitant ya quartier ba exprimer satisfaction na bango na activité oyo. Po bango pe bazalaki exposé na insécurité. Surtout pour nami tuka oyo ezali abandonné awa. En tout cas, bazu initiative moko ya malamu. Place au tolembi bango ko, place ko baki place moko lié moko ya mabe. Na ba ndumba na ba miyibi place oyo en tout cas et créer insécurité sika oyo ndenge moko ya ke ngasa kana ngambo. Place oyo insécurité ezali makasi. Oni kami tuko telemi oyo. Babandi bazaba ta balakati awa. So moi si à l'équipe azuye, basale ndenge ba dengi ba oyiba ba bijou ba oyiba ba kabelo ba kopetela. Mais mon conseiller siko ya pied propriété en tout cas longo ya nae ndaka ndenga lo babiete mo sabe moko se ko longi te lokola Jekoko soso mboka ayebi katio bien po za katio nae donc ayeko tia un plus et pas ya Jean-Denis Ngobila on a avec asete aba social de la police et bon baramu de ko te do mutu ko ko banyana des jours la to pesango yango zo ko manebele de payer à mouillage matoma ba ko de gagner. Nyonso oyo esalami sous bénédiction ya titulaire na ye Jean-Denis Ngobila mbaka gouverneur ya ville ya Kinshasa. Eza normal. Un message de soutien pour l'armée congolaise FARDC par le peuple rwandais. Je m'appelle Shadrach Uizeimana, je suis pasteur. À son excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mes chers Congolais, nous, peuple rwandais, nous déplorons profondément de la cruauté vécue par le peuple congolais depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Nous déplorons profondément de la mort de plus de 6 millions de Congolais due à la guerre déclenchée en RDC par le Rwanda et l'Ouganda depuis
1996. Les Congolais sont des témoins oculaires, d'irresponsables de cette tragédie. Le mapping report confirme les faits. Tout le monde, petits et grands, sait très bien que Paul Kagame est responsable du massacre perpétré contre les Congolais, sans oublier des réfugiés rwandais et burundais qui étaient en RDC. Le même individu, Paul Kagame, est également responsable du massacre qui a eu lieu au Rwanda depuis 1990 à 1994. Aujourd'hui encore, cette année 2022, l'armée rwandaise, sous la couverture de M23, ose une fois de plus envahir la RDC. C'est déplorable, inimaginable, regrettable et insupportable. À son Excellence, Monsieur le Président, mes chers Congolais, j'aimerais que vous sachiez cette vérité, la vérité suivante. Ne confondez jamais le peuple rwandais et Paul Kagame. Ce sont deux personnes différentes, de caractères différents et d'éducation différente. Si vous acceptez de comprendre cette vérité, regardez le caractère et l'éducation du peuple rwandais, non pas dans le miroir de ce régime sanguinaire, tyrannique, totalitaire, despotique et génocidaire de Paul Kagame, mais dans le miroir du régime sociable et paisible de Habyarimana Juvenal. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, le peuple rwandais est connu par son caractère social envers ses voisins. Par contre, Paul Kagame n'a pas ce caractère. Le peuple rwandais est connu par son caractère de promouvoir la paix avec ses voisins. Par contre, Paul Kagame n'a pas ce caractère. Le peuple rwandais est connu par son caractère de ne pas verser du sang, même celui des animaux, car il mange de la viande seulement pendant les jours de fête. Par contre, Paul Kagame n'a pas ce caractère. Son plaisir est de marcher dans le sang et de dormir dans le sang, non pas des animaux, mais de l'homme. Paul Kagame est un tyran sanguinaire. Tozala na bomoko. Ozomona, il faut tozala na bomoko. Bomoko elakisi nini? Kozala muluba mukongo mungala muswahili, beto na beto, ndenge wera sona embaka. Don lelo nazo beta sete makasi. Ba oyo ba lui ba attaquer hôtel pona tel batika makasi. Zo bunda. Langage de la diplomatie solo là. Non, Kenya koyaga. Non. Omoni sikoyo. Nous ba côté la biso là. Te. Omoni biso na bisayo. Tozana 9 frontières. Combien de pays en Afrique ont 9 frontières? Total ananamisu. Makambo etali kubunda pona ekolo. Bato basala ka guerre eza basoda. Bato bazo attaquer biso baza côté kuna yobi misi machette na Kinshasa. Est-ce que l'air bazo beta bal to bombe ro papa machette, ro papa nani? Ozomona. Wana eza ba stratégie ya manipulation bazo kotisa na bato. Mais le peuple congolais faut yeba que mokonzi mboka ndenge na lobaki lobi alandaka seconde par seconde situation sécuritaire aux Africains. Et puis il faut battre bitumba et ça la marana stratégie. Nous sommes salama Tokyo le bâtiment. Pour dévoiler ma plan. Non. Mais il faut que chaque centimètre en boka et vous allez défendu. Que n'engagez toujours qu'il ne veut plus jamais. Baoana kande ba mesana mukolo ezali ba oswama. Obi Kongoza et Bembanyoka et si la rasomote. Ata tozana ba koko so ndenge nini. Mais ba dongolo miso jamais ba kokikolo, jamais. Bobo bango na mutu. Parce qu'il faut batouba comprendre
l'enjeu il y a guerre. Et ça là déjà dans le passé. Il faut bano ya biso bazokola ba comprendre makambo ezo le kalelo. Bangonde ba rediriger Congolo. Bayeba qu'est-ce qu'il faut faire et quelle attitude il faut avoir na ba voisin ou ba kanisa kake po bango baza malamu, il faut Congo zala na problème. Ozomona. Donc awa tout comprendre banjé na biso tout sangana. Tout milengela. Tout ce qui toza na bomoko infiltration kokota wapi. Pourquoi jamais balonga Congo? Parce qu'à chaque fois que makamba boyaka tobosa na ba couleur na biso. Et bino ba média, principalement bino télévision nationale. Il faut vous assurer que vous offrez à Congolais information en temps réel. Parce qu'à un moment où manipulation est l'équipe. Mais si bino ba misusu pe bazana na stratégie na bango manipulation. Boye bien ngo. Bon sale la biso ba émission, bon la kisabiso. Biliya mapinga na biso, nenge bazo bunda, bon bete la biso masolo ya enjeu ya mboka to comprendre ba dynamique ya mboka. Nde bongo beaucoup contribuer na bitumbo ezo salama. Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles loin pour vous. Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Les orphelins, nos femmes, le veuve. Pour vous, pour toi, Congolais. Au retour, le respect, l'encouragement, le soutien. Rien d'autre. Accompagnons-nous. Nous mourrons pour vous. C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que j'ai choisi le sacrifice suprême. C'est pour toi que je passe nuit dehors. C'est pour toi que je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi que je suis sentinelle du Congo. Du respect. Du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Vive FARDC. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre population. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te
enlamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché. To offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo bale kango partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolonio so akolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali ko pesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili. Ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité. Il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa elle est partout. Eloko kusaka mobali premièrement po abima libanda ezalaka mingi ba réaction to ba comportement monaka na terrain na ndako na mwasi azana ye mwasi mususu komona ye ozana na ndako ayebi koyamba mobali te mobali ye akozala azozwa mobali lokola ndeko ye lokola mwa papier moko boye bokomona mobali ntango akei mwa coup de main mwa mosala akimona mwa fi moko bazosolola na ye fi wana komona ntango azosolola na ye azoyamba ye vraiment na motema moko mobimba azoservir ye momona mama nana posa na lia apesi ete moloko kolia mama naza na posa yosali ye boye au fur et à mesure biloko wana ezosalama continuité makambo ezosalama lokola bamama bakoma na bango na lokola parité ekoma nango na mokili bakoma na droit akosexprime mpe lolenge nyonso tu ndoko mona mobali atali te ye ayambaka nga bien te soki nakei kote boye bayambaka nga bien tika nambekana kotia litoi pa oyo soki kosimba okomona mpe mobali akei bu asololi na wana ntango akosolola na wana soki esimbi yango monaka mobali mingi bamaka libanda mena mingi ezali mpona comportement ya basi nde moto esalaka mobali ya libanda. Bon, kolinga deuxième femme na libanda ezanga kaka tokoloba basentiment mokili na par rapport basentiment mokili po ana basi mosusu baba soumise na bapale omoni asokipa mobali bien donc makambo tu mobali asengaka donc asalaka bafamille basepelaka mais étant membre mobali abimini libanda tricher alingi mwasi mosusu to pa bali mwasi mosusu donc na par rapport na nga na moni ezanga kaka basentiment mokili bamaka bongo eloko liboso epusaka mibali babima libanda eza nanu mosusu eza caractère ya mobali yengo mais mosusu eza ke biso moko basi toyobimisa mibali libanda na comportement olingi bandeko mobali te olingi nini te sikoyo basemeki na babokilo bakoki mpo kopuye mwana bango mwasi ena te luka mwasi mosusu mosusu ebima biso ebima mibali na okebima libanda mpona kobota mwasi akutana mwasi ozobota te bakovanda tamula ye mobali alingi mwasi na ye mais famille balingi te bima libanda luka mwasi mosusu luka akosala o famille lobi yango mona epesa biso pasi bana basi mibali baozoya biso bambanda bacaratere makambo aka ebele semeki na semeki faut doit semeki passe semeki bokilo na bokilo mais biso tolingi kaka eloko pe tolingi kaka famille na biso ya mwa nalingi kaka famille na nga mais mobali na olinga ngote mobali ana osani azana bandeko na bakamaradi bakoteya ye bimano libanda liko mwasi mosusu yango mo lelo mibali bakomi basi 4 donc basi ebele aluka esika kimia yo soki otiaka mobali no kimia te akobima kaka libanda kotaka okende soki batie kimia azonga esu te atikali aza capable mpe ya kobala mpe honore yo tikali na ndako yango wana pa Magazino Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki